C'est le moment de taire nos divergences politiques pour défendre tous rassemblés notre mère patrie. Non moment oyo nation ezali na ba difficulté ebele surtout ya koluka solution pona kosilisa bitumba oyo ezali kotangisa makila ya bana Congo tongo pokwa na est ya mboka likolo ya agression ya ba rebelle M23 soutenu na Rwanda en lieu et place ya koluka unité cohésion nationale pona ko relever ba défi. Certaines personnalités politiques mal intentionnées bazali koluka comment ko diviser bana Congo à travers ba makanisi na bango ya mabe pona ko créer front anti-Tshisekedi. Yankuku ebimi na Mpwasa, Martin Fayulu, Denis Mukwege pe Matata Mponyo batelemi pona ko bare nzela na chef de l'État pe retour ya kimia pe émergence ya République démocratique du Congo. En effet, ba personnalité politique oyo à court d'idée ba koma bloqué depuis que mokonzi ya mboka a déboulonna système ya mabe oyo batika système ya ba anti-valeur loko la corruption, népotisme, clientélisme, tribalisme, ba violation ya ba liberté fondamentale, pe ya ba droits humains, ba délinquance financière, pe détournement ya ba deniers publics oyo kututi lelo dossier ya Matata Mponyo ezalaka kaka na mesa ya justice. Des docteurs en opposant politique, ba intention pe ba collaborateurs na bino les amis du Rwanda esi ebimi na Mpwasa pe bana ya Congo basi batimbeli bino. Tala bloc anti-Tshisekedi oyo ezali considéré lokola bloc anti-peuple congolais. Kasi sengeli boyeba ke peuple congolais ezali maître ya destin na ye pe esi ba pesa confiance na chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ba jugement prématuré et scientifiquement difficile à prouver ezali susu na placité. Sonien. Notre histoire et notre marche commune ont sans cesse démontré que loin de s'effondrer, notre nation et son peuple ont toujours relevé ce genre de défi et nous en sommes toujours sortis victorieux.